Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs, vos écrans, vos téléphones, n'importe quel support aux Hollandais. La biso n'a pas si binombo télipa nya surtout bozali. Ngawa bino gloire bosobe autrement dit bosobal naïf sarabino que non. Si vous voyez mon visage, c'est qui veut dire que non, il y a du nouveau. Il y a du nouveau où? Il y a du nouveau dans Positif, Congo Positif Télévision, place na Osengabino bo s'abonner, Bananzambe TV. Donc yango wana bo s'abonner parce que na otambolana Arnaud Anzolo yende mutazo monter ba biloko nyonso tout auto sala et kozala vraiment malamu bo s'abonner kozala malamu. Na utaki pa ya bato a PPRD, bato a INC, bato a MLC, bato a nani. Nazo recommandé bino kolanda ba émission nanga oileki sikoyo na koti na kan ya IDPS na yeko kutana na moko ya bayo balobelaka IDPS ye komona ye David Tunga, c'est avec lui que nous allons discuter makambo oyo ya politique oyo bandeko mususu balobeli na ye tozo solo lango awa sans plus tarder s'abonner et écouter et loko moko te po o soutenir ton jeune frère Gloire Bosobo Zomona, ton jeune frère Arnaud Anzolo Ozomona, Oyo Azo Salabilili, Oyo Kozala vraiment malamu sans plus tarder. Na PCA, bonjour David Tunga. Bonjour, moi Namboka Bosobal. Na kanda. Kandani. Na biki na kanda ko sakanate parce que na lobaka ke soko simbi Fachi Beton, au simbi David di Tungo babenga ka grand pays. Junior Béton. Junior Béton. Oui, c'est moi qui vous parle, David Tunga. Oh, na monaki dernièrement, ils ont eu comme cause circulé dans les réseaux sociaux par un certain monsieur qui s'appelle Alain. Alain. Oh, yo a commis que bêtise en parlant. Na monaki les kaka na ba réseaux sociaux, na oui, na chaîne na bato baza s'abonner trop parce qu'ils ont la mort. Et puis, nous avons les suspects à s'abonner parce qu'ils avaient chez nous la fierté puis qu'on peut s'abattre information mais faut croire que banane et sengeli o yamba na émission. Non, parce que Alain c'est un intellectuel. Na lobby faut c'est un intellectuel et puis c'est quelqu'un où après ça va argument na Bozobal na biso que dit un grand pays na lobaka so kinga mboka ezate jamais Fachi abenga ma chef de l'état. Nana kanda parce que va simbi Fachi Beton. Nani a simbi Fachi Beton? Un certain Alain. Monsieur Alain. Pour nako lobaka ko boycotter c'est-à-dire qu'on dénigrer le bienfait chef de l'État. Il y a Makasi à Sali Namboka depuis qu'il y a 2 ans na pouvoir. Olandaki Alain na lobaki na landaki awa nazo beteka kabilo komi baleto misato et puis prochainement aya to ça un débat contradictoire parce qu'il y a Alain Alenga na sengé débat contradictoire. C'est grand pays qui parle. C'est David Tunga qui vous parle. Élément ya liboso au chef de l'État, une fois que c'est dans la magistrature suprême, à Sali Namboka, les autres comme on a la liberté d'expression autorisée à toute personne. Preuve, à l'objet de bêtise, à mon niveau, tu as dérangé. Parce que yo yé pour Alain, to yé pour na lobaka ceux qui ont timi Fachi Beton comme institution président de la République, na lobby institution président de la République. Parce que ma réponse après ce qui que ba geste salam au chef de l'État à Salaki est président de la République. J'arrive mon frère. Nazo yebisayo que démocratie garantie et c'est belé. Yami balé. Pour M. Joseph Kabila à se sentir à l'aise dans Mboka Oy et Sengeli Jean-Pierre Memba Zala dans ce pays et Sengeli exilé politique c'est-à-dire Moïse Katumbi Zala Libanda mais avec Fachi Beton étant que président de la République dans Mboka Oyo Tozana sénateur à Joseph Kabila a circulé comme il veut à l'aise. Namboka Tozana président Moïse Katumbi a circulé à l'aise. Namboka Tozana Jean-Pierre Memba Charman a circulé à l'aise. Namboka tozali na domino c'est-à-dire ba figure emblématique oyo bandaki ko gêner sénateur à vie Joseph Kabila même était Tsegaba Mulumba de mémoire tant azaki en vie azaki na résidence surveillée au moment nous parlons sur Fachi Beton ezana biloko na utolo bana ezana na opposant à mokoté ya misa tout comme élément na ko bakisa ba journaliste ndeko nanga yo moko yebi destination inconnue
olobi boye mukamate ande to sa émission na yo papa émission ko te silité na yo na ba caméra na chombo destination inconnue boyebisa biso Soufati biloko wana eske salam ceux qui prévezali atalisa yango na pese que 3 éléments na zoyebisa que débat contradictoire na David Tunga nani o senga Alain débat contradictoire Alain na yebisa que monsieur Alain David Tunga un grand pays na réseaux sociaux na chaîne na yo o batwa sabonaka mingi belé pona kolanda yango et puis yami balava to ko tamasolo naza na kanda makasi po papionga naza nango ezana bato bazolinga basalir visa chef de l'état banane mais dossier ya monsieur Kelabado oui na c'est un agent ya l'état mais par rapport à Musolo Singele Kebima, pour être à médicaux, ils bloqué par monsieur Janzé Zadaf, ou responsable pour la matière. Nazo Koya, dossier Zali, preuve Zali, de quoi ce cas, formalité, à simer responsabilité n'a été, avec un grand pays assassiné déjà Masolo, et puis prochainement, na quoi na document, na preuve, pour na côté de ça, pardon, aux émissions, s'il te plaît. David Tunga, lorsqu'il communique pour vulgariser visa chef de l'État et Kosko na Kinshasa te. Libanda diaspora batala kapé ba mona kapé ba yebi musala nini David Tunga salaka pour vulgariser visa chef de l'État. Et puis yebi nazo biso ke preuve ka sokomona ba nazo yebi sa yo ndeko bozobal à travers ba preuve ndeko yeba ke non to yeba ni to nazo biso ke zali prison pa manalikambo yebi mutuna makolo te toza koti prison ezapole nazo yebi so ke prochainement so ina lo ba documenté IGF Payet IGF papa lingeta ya prêt to kenena on a sujet où Italie biso vraiment David Tunga balobi chef de l'état azosa la prince kobanda lemba awa na foire tie bi masoki bandal prince ango bande banda bato bamona ango kotanga bati ka koto esuka problème ezali merci mingi ndeko Bosobal na kanisi que cette fois-ci bato fo baye ba pe ba comprendre tango moni jeso ya ngobila na ville province à Kinshasa Ngobila zo confondre Kinshasa na Yumbi. À mon humble avis, Ngobila sengela dégagé. Yango omoni lokola baza famille moko politique na président de l'Assemblée provinciale parce que Godin Poyi a eu décision yemoko sans pourtant kozo aval na baninga nyonso na conseil de bavanda rapona kozo décision par rapport à ma mesure barrière à kozo décision yemoko tin. Et c'est que les gens pour être lever option wana. Tellement que monsieur Gentini Ngobila, oyebi que monsieur Gentini Ngobila a outi ko tambu sabatwa de l'autre vendredi, mercredi, jeudi, ndeko nanga mercredi. Pendant longwa ville, na comme limité, j'ai dépensé 10 000 francs. 10 000 francs. Na lobi talaka ka ville, pendant comme na limité à pamba. 10 000 francs. Azali ko jouer chez ya Kabili. Biso na sur le pouvoir na démontrer yo Ngobila na union sacrée démontrer grâce. Papa elingi ko lobate ke no mutu sogeza na union sacrée soka mettre acte moko ozali ko fixa chef de l'état ngai na beta maboko soki ngana dépenser na 10 000 bon so dépenser combien et puis mukolo yango malade yango ezaki contaminé na batutote parce que aucun arrêt de bus plus de 1000 personnes. Jusqu'à 22 heures, plus de 1000 personnes. Ce bino bolobi que nous doit respecter les mesures barrières. Mais au moment que avec des décisions ya zo ki wana à vrai dire décision wana bato balinga ki bazo yango ezali ba député na biso na kati assemblée nationale. Au moment biloko mususu ndeko na zo biso ke elingo lo bateke so mutazana union sacrée. Oya fixe chef de l'état to oluko o dérouté visa chef de l'état ngadi tunga na betomboko jamais okomona nzela nayo le lo dossier ya route nzela ya route ya Kikwito koti na Mombele oyo ba président ebele ba leka na mboka oyo ba sonja pona nzela na te soit plus chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi alobi ki apesa pe valeur na Mombele
Aveni Mombele pe bazotonga ngo Kikwiti pendenge moko oleleko esala mana noté bandal banda 24 24 oui et que tu 24 pour nzela oyo pour sala mandeko pe to sala ba émission place wana na banda ki conseil na ke basala nzela avant kutu babanda ana banda kolobela yango na zaka trophée na lokwana parce que mta contenu ngazati alors les lots to komi komona keno esengele ki mbongo bima pour te misale continuer mais comme déjà bloqué quelque part ah nazoya du tout nazoya et comme déjà bloqué quelque part mais c'est gentil ngobila yebi pourquoi ils ont bloqué alors bilo kwa ndengo na biso to kotika nzela te tant que biso to zala pour convulgaser vice chef de l'État parce que tango projet ne salami et puis babandi misala batutu baza ko sepel mais lelo ekomi ekomi stoppé autant ba pesa ki délai balobaki c'est pour une année mais tant ba stoppé déjà ça fait un mois misala ne salamate ça dit que na une année un mois ça nini elongwe ça dit que ça soit un mois comme sur 13 mois alors tant qu'il dit tout ngakolo mabele mwamba pas vulgariser vice chef de l'État mwamba mobimba et puis c'est le plan national et international même dans la province en tout cas eloko nga na kotika ngotende ke bozobal donc okende ngana yo une idée tina terrain pour nata de son comment que misale zo sala malisusu te et katani basa soute est-ce que yo tamboli ya wati obiminga bakuno moni mi télévision et za radio te toko tambola ngana yo koyo moko yebi baza la brancher c'est bon basa bonne na ko saka bango te na Congo positif na yebi saka bango normal na tanda bango vérité avec ba preuve toko tambola ngana yo chef de l'État azana mopanzia est batu bazolela na présence na na est mais batu ba okufa boye bisa bisoni yemi to lobaki otia vie na ye mobimba pona est mais azana est batu ba okufa bandeko baza ebele batondi na bazotala matana watu na mutuno bandeko ba oningisa mutu ba setela nini merci mingi mwana mboka na question tuni na répondre le romoko et comment qui koloba butu midi pourquoi oh alobaki ya kokende kovanda tile lozo kendete alobaki ya kokende tile lozo kendete il est le seul président accédé na magistrat suprême a kendete na bunya a kendete na orobangi c'est le président malgré na komi na gemelati nazo biso que il est le seul a koma na bunya ta nazo ba bunya boebi oebi très bien aux jeunesse investigation tina sido bangi il est le seul lelo bazangi ba argument mais biso pe to me pe na posa to mona ki ba manipuler ba na classe ba bibi na nzela oh président yaka mais lelo biso pe ba kino pe to me na posa na ye azonga pe to mona ye azonga ni avadi pa bino tamu na lobi biso ba na classe maka na nzela balela ki asa nini akenda tala bango mais biso pe ba kino to leli tozangi tozala ba absence na yet to mo luka pe ya to mona yet toza pe na posa na ye bajuro ya sali eza ekoki toza pe na posa na ye alors c'est pour vous dire quoi ndeko na ngai makambo esalama na este même président Félix tango azalaki liboso ya bandeko na biso bomonaki lolenge kani ayambanaki na bana classe ndeko c'est la toute première fois un président qui demande pardon na bana classe malgré moi na ebisaki ke no mokonzi akosa papa mwana akosa rati voilà merci mwana mokonzi asengi bana pa pardon eza na mabe asali bango te eza mabe oyo ba policier basali eza kokosa bango te parce que lelo kije eza kuna tango aza kuna a renfort bande kona biso bakendeki formation bisika mususuma tozali koloba baterir massivement na Ituri pona ko renforcer sécurité po kuna eza soko sakano za nango depuis batie kije kuna de konanga na zoyo bisayo ba territoire ozalaki occupé plus de 20 ans ils ont déjà récupéré l'armée na biso o c'est to betela bango maboko to ba ke courage bozana soutien mobimba ya peuple congolais na sima na bino guerre wana plus de 20 ans et quoi qui conseille jamais un état de siège à un mois ce n'est qu'avec le temps en plus bato bazo ke kumunda bazo bunda kuna eza ba esprit eza batu lelo to monaki ndenge nombre o etinda maki kuna ezaki bongo te ba infiltré kuna yango tanto zaka na likambo be bibale o sosela keno etombola mboka na biso congolité na likambo etali chef tika mamba congolité ngani mais kuna pe babibi nazo la kisanga déjà que temps c'est ki mamba congolité zolo mamba congolité na kimité
Congolité sur le moment papa au moment Congolité va juste expliquer parce que déjà ils ont une manière na bino ya kolukana ya écarter bato mususu net Moïse Katumbi mais Moïse Katumbi s'il vous plaît na répondre na lokola na no lobi boy pona Moïse Katumbi mais pona nga Fekofa présence nango za vite Moïse Katumbi ko poser na présence même ya Fekofa asani na Fekofa ako ba président Fekofa mais ce que na zo bangelo moko po ba joko na biso libanda ba ko risquer ba comme ba italien ba ko risquer ba comme ba juif ba joko te mais ceux qui a postulé na présidence à Fekofa a mérité parce que azane na zo biso que côté football yo kana bisa yo omona mboka na biso et c'est là le mutu na mutu a œuvrer na domaine ou azane expérience eza na mutu moko ta contredire ngai même atage kindala mon gars faut je salue en passant a contredire ngate que côté sport Moïse Katumbi aza expert wakozo yango na mokusa to koma déjà na suka ya émission di tunga to kucho na retard parce que zakina ba occupation ebelé il y a d'abord to pesi merci pour na roya ko répondre quand même na ba invitation na biso mais na tuna ki alengo oyo zo tombukela mituna oyo soki président de la république batangilanga makambo misatu oyo ya malamu président de la république asali yo siko di tunganga na kotuna yo tangela biso mituna makambo misatu oyo ya mabe o mukozamboka sali banda za na pouvoir ya liboso ngai nde naza boye ndenge bozobal oyo aza na pouvoir aza parti UDPS problème ya ti ya mabe tangela biso po ti boza wana eza teke bolamu na bolamu ya mabe tanga te o mukozamboka sali ya mabe banda za na pouvoir koloba mabe te loba moi constant ou peut-être conseil na kopesa na chef de l'État s'il vous plaît ndeko bozobal tokana ndeko bozobal na sengi yo makambo mabe ndeko bozobal yoka te na lobi boy état que citoyen congolais conseil to bosenga na kosenga na chef de l'État bosenga te s'il vous plaît bosenga ezate tozoloba ya mabe ndeko bozobal ya mabe o mukonzamboka sali po aza mutu aza parfaiti ya mabe o mukoza ala alenga lobi makama malamu o mukoza mboka sali bino botomu merci beaucoup zela sibo ya mabe o mukoza ya mabe obi o nga dabo ditunga zela no tena répondre ce ya mabe o nga dabo ditunga na banda ko condamner eza coalition FCC cash parce que même peuple congolais ta moko ta sepela nango ya ngwana mbali ya mibale cabinet na ye trop de coopérants. Merci. Wana muta contredire nga azate. Ya misatu. Bato FCC o bakoti na union sacrée. En quoi vouloir respecter vision ya chef de l'État à titre d'exemple tala makambo salami na Sénat pour rien que pour na lever immunité ya matata poni. On a kotana kina bango asoki na bango pourvu que no basa l'entrave na justice té. Que toute personne au monique aza innocent a kenene abima innocent devant la justice. Je pense que na tangelo yango. Otangelinga yango. Ce que tangelinga malamu o Kabila sala pendant pour nini na ye. Malamu ya malamu yoko tolobi misatu menga kutna ko bata 5 ya malamu Joseph Kabila sala ya liboso Joseph Kabila tikali biso ba ujana bande kona biso bana basi s'il vous plaît je te réponds à question s'il vous plaît na répondre à ba question na yo ce qui tobi affaire ba ujana eza sur régime ya ba policier te ya bana bande kona biso basi o bana mika oui ba policier te ba ne so bana basi wana élément liboso ya mibale soki lelo toza na kuluna tozu yango tomoni yango to palpango di doigt à travers régime ya sénateur à vie Joseph Kabila mais côté ko tolobi ba enlèvement nzambe na ngai nabi ya mabete nabi ya malamu osali confusion na tu makambo Kabila yo kana bisayo mais natangi déjà te ya malamu na tuna mama malamu o Kabila sali na mandana oui yo nazo bandela boy ya malamu s'il te plaît ya malamu Joseph Kabila oui ya malamu Joseph Kabila atikeli biso ya liboso sur régime na ye ba ujana ya mibale kuluna ya misatu kozo ba grand professeur d'université bato mayele les hommes de sciences kokomisa bango ban école maternelle de Kingakati wana malam makambo yo sous régime ya sénateur à vie
Joseph Kabila tikala biso yangwan. Au découragé Arnaud de kata caméra monsieur Sili. Ozangi nde ba question kimi. Arnaud de kata caméra monsieur Sili. Ozangi nde man. Kutani lobby, c'était David Bitunga. Grand pays. Grand pays. Kwa lo baka soki mboka ezate jamais Fatia benga ma chef de l'état. S'abonner na Congo positif pour suite les lobby na roya rozwa na roya rozwa David Bitunga et puis na bana Nzambe TV s'abonner aux ala malamu mais Nabakisa ta 4e. Na tout noté. Ya bolam. Le baba Il y a 4e. Eh, ba pasteur na régime à cette interview ba yiba rapé. Bible na poche. Bible awa. Pasteur na lobby Bible awa. Mais il chef abisi bangote. Pasteur. Wana bakisi 4e. Papa, naza nango plus de 100. OK, to revendre tozo betaka masolesko. Allez, on a Kabiloko. Parce que si Mariska Bassi Maraté, celui qui vous parle, c'est dit tout un grand pays. On a pas question qui me boque jamais Fatia Benga chef de l'État. Arnaud, n'a pas que ta caméra. Et monsieur Sili. N'a pas que ça 5e. Ah! N'a pas que ça 5e. Moutaza ministre. Yozo Bengo honorable, excellence. Menzo ana Mouyibi. Wana un régime à sénateur Joseph Kabila. Arnaud. Télévision Zangonga, émission Sili. D'abord c'est 6e. Va s'abonner, nous prochainement. D'abord c'est 6e. 6e. Ah, Tala. Va s'abonner. Va s'abonner. Nazoya. Nazo n'a plus de 100.